merci na balandi nyonso ya Congo ya lobby ya liboso na kobanda ko remercier moi na mobali waza na caméra Migra Malonzi ozo sa ke bomo na Darling Love kitoko makasi ndenga mesana ko présenter na émission na bino bazabana na Congo ya lobby TV. Kaka na Congo ya lobby TV Darling Love aza na 2 chaînes o asalaka o asepelisaka bino naza na Africa TV New Look et pas ya super ngala mwana ya fumuki mbango kaka ndenge Darling Love alobaka azaka na mutu ya bato oui po babi sans batu oze loko moko te na continuer loba na chaka numéro na ngate na émission pour na komelanga ba bêtises non que na komaka adresse na nga ya Facebook te po benga ngo sala ba bêtises na linga bato ba benga nga ba soutenir musala na nga non que na ela ba les à côté na ko remercier lisusu banyo ba soutenir na émission na nga bazabana ya liboso na ko remercier na Madongoma balobi la patronne à part yo mutunso azate moi si yangania ya fioti ngoma et puis na quoi ko remercier lisusu na tali na France na moni John ah na moni docteur John na moni docteur John Mawonzo babi na sepela ki to ba yeso la bien un coup une flamme asola bien na yota la susu na moni vie na ngai babi mutema bata Clarisse Mulanga yo na Lemba Wester JP Welo Wumela sans plus tarder na yo leka quand les Darling Love mais ça on peut sabino ba info na binouts hein na zana pona usa musala bino mon boyebi hein yete ngande ye bazapaka e Darling Love bazapaka ete lelo ka ne Darling Love mais ça na ko memela bino ba information naza na invité na biso ah dommage que Migra Malonzi fongola balandi ya Congo ya lobby ba mona invité na biso alingi te ba mona e mais Darling Love ozaka musala ya ko fongola invité na biso mais tous les canons de transition. J'espère que Migra Malonzi a fongoli. Bozomi tout na Darling Love o nini susa yeli biso. Aza na epe ya sikate aza mutu ya mino mesana na ye. Siko Darling Love azo ba musala ya ko fongola juste que bon on a invité à Darling Love azalaki nani. Ok, j'espère que bon mona na évité Bobby Darling Love a joué wapi et ça on a président José de Londres. Bonjour président José de Londres. Ouais, président merci mon asuka na biso Darling. La Bonio, ça va? Oui, ça va. D'accord, to yamio la moka na biso quoi. Un mot na ba. Merci bon gars, merci na otala biso. Donc pour mutazwa crédit na ye atala yo. Donc ils ont 5 fois lingayo quoi. Donc merci na bango na bango to yo ndenge bazana liboso ba itando ikena bango pona Holanda biso donc ba umela ka quoi. Ya ngona ka donc merci kana bango tout. Merci beaucoup. Président, deuxième question nangeza à propos ya matanga. Ba nyonso bala ni ozo yebisa bango to opesi bango nini. Non, c'est na solo liango c'est par là na bandeko tout. Nazo remercier bango kaka o eza kilo ko le po bango bazana tout. Donc na pesi bango ka ba merci belé bango nyonso za bazana Europe, bazana Afrique. O tous na bango tout le temps. Donc nzamba bakisela bango ebela bakisa bango bolingo. Tous ensemble libota moko. Donc et patenga quoi. Et ça linga bien ko komona ke bandeko to za kanisa ke ba ka ennemi na biso orke ezaka ba contretemps ba tempé za la raté poto mona na main tango likambu bazong siki bondeko famille wana vraiment to continuer ndengona quoi merci na bango pena to monaki bomemaki serveur ya papa la biso autoti ka biso personnel na musicien ya JB et ça là qui vraiment nini en tout cas on ko loba tout à l'heure ça lenga plaisir na monaki ke à part misala na biso to sala to za batu to za bandeko aya la kisa ki wa ko la salobi na ngaki noza papa o ya biso donc j'ai songa na osala yango ya osala pour mona ke no to za séparer te to za ensemble toujours
pour na ya mibzo ki ke non o atika ki biso eza papa na ye donc il a l'axe papa na ye ke biso bana na ye o sala na mokili to ke ko tika ona malita na lokumu nyonso ndenge papa zaki ko senga na biso soki atiki biso to mema malita na lokumu ezalaki kaka ye te ezalaki na mokonzi oyo ya mapinga tiaka kimia na mboka mo colonel Abdoul Yav atalaki bapete na ye te atalaki monene na ye te atalaki te ka dirijaka mboka alobi kino lokwa papa atiki biso aza papa oyo ya ye fo akende kotika ye na malita na lokumu donc nazo remercier bango nyonso bazalaki ebele tous les bandeko oyo bayaki na bao bamemaki na oyo bamemaki te kovanda kaka kokabolana nga mawa vraiment epataki nga sobe pa memaki Serke aza comédien ça peut to memaki na aza comédien bandeko bazalaki ebele to memaki biso tout mais Serke pe ezalaki na ba mission pe balaki muke o ba memaki tuyo kaka Abraham mais to alaki ebele na butu Shaingenga zalaki Kasongo zalaki ba mission wazeko bazalaki depuis ki pomba zalaki to zalaki na bango ebele on comprend donc ça nga que non o balaki près na minute wana to sala na bango geste on ande to sala ki donc na ndenga mabete et créer moi polémique te to eza normal so pe ba msuba memaki ya memaki te linga osala ka ndingo wana donc lokola bayaki déjà o eleki tu yango wana santé à groupe eza pepele sauf ka moi normalé ya moke mais bango tout baza très bien to solo la ki to kutana ki bazonga na bango ba activité na bango kala mingi te bon Nasir Kalouja expliqué par-ci par-là pour la nini makambani salama geza moi ba normali à chaîne moi ba blog moko mike mais lokola ngana za to sala effort na sali da ba demande na bande ko mususu yo baza na ba chaîne donc wana kutu za ngoro kwa gravité mais ba lo baba ko comme sala te sans yo donc nga déjà ndena za bien na babato mutu comédien moko te ya mboko bako sala ya appel na kombo na ngabo ya bayaka bango tout donc tout le baga tango zo tante ya kotala yango lobi donc soko tala ka bango ba Teresa ba tournaka ba Suze ba tournaka ba bidibidi ba tournaka bango nyonso bango tout ba vide longo to ya mouvement ne via tournado bango tout donc ngana kombo na ngaso ba benki no to wana besoin na yo vite fait ba sala ka donc za groupe na bango yo ne zo ka atantika ko ketambola tour na butu tala ka à part na journaliste na groupe etumba na zape parmi artistes na za Rit Deborah oui le groupe na biso etumba ya Jérémy ya Jéry comme voilà donc yo po bando ya tourner bisa Jéry na bengo po ya ko chaba ngopwa mais mayuku ndete suka na bulo zongi oui azali suspension pour ba bible musala batama ngona ba norme o mona ezate ke lokola Karine Yamado asalaka film et pata et sala je betok ça zala nazala que ali ma boto bombaye azali o so bomoni Karine Yamado boy azali attention mais avant muta bengi ça n'est mito na télé on travaille pas un modé ya moda benga papa Jerina na posa ya Karine Yamado a permettre aza groupe etumba que na ba groupe mususu ba comment publier bino na ba chaîne noti bouche autorisée a publier ka dernièrement on a serre nanga mo ba publier et ça la passe na mutema tant bino comme artiste au moni que ba publier muninga na bongo comme conseil au pesa donc pour ngana ba makambo wana ekomi bongo grâce à mutema mabe biso ndenge to leka kawana batu musu ba mona biso to zalaka fier batu musu ba mona biso to zalaka orgueilleux yango mona ka bazo sala campagne on a pour ko déstabiliser biso to kende de la vente. Donc jour ba comprendre que ndenge batamboka msusu bazalaka sima ya artiste na bango makambone ici la ata artiste asali loko mabe ba protéger ba couvrir donc tellement batamitema mabe ba jaloux baza moins trop
bakomi kozala kaka na nsima na biso tokoya tokende liboso te yango moni ekivoka makambo etelemi donc eza nango kaka source nango eza motema mabe mpo ndeko na oyo ya ndako soki asali mabe atako tomoni mama aboti mwana ne aza moyibi ntango bakoya na rapport aluka kaka boma moto apesa conseil mais soki opelisi lisu moto donc oza mama mabe. Tout ça la bino artiste ça que artiste boza vraiment la mitema te que so muta sali si o reconnaître peut-être surtout na basi na bino ya poto mutu musu ça na mwasi na poto entre ça na mwasi na kina zo revi zo mona ke oh wana siko a dernier love no monte que na kota ranking akoka ndisanga exemple aux années entre temps on qui na les exemples net siko ana falon oui on a falon mais aime sous so bisi fa tine na photo que maman nda kwa moni que pesi bouche autorisé à publier on a beau condamné. Bon, tu condamné pour assembusi d'abord mobile nae. Tant que bouche autorisée aux zongo, bah on artiste c'est ça. OK, on bet à cette wana. Wapi. Lobina loba wapi. Ça. Sina ngenda a publier assembusi ngata fali photo sexy wana nani nangai ngapi naza na katiti moi nanga orke soki mabeza ndenge couple la mabeza ngaka te osola na mbali ngana na sali la ba photo sexy ngai obandi ko sala ba photo mobali na waza conscience moi sina ngai reprocher ngane lo mona satandaki na ngote mbala sime ko sala mate mais tangu yo au publier falon na boule que sambusier batu mususu ko bakeno bolokolo sala ngo bomona bata sambwe ba rozaye suna mbali te na kotika epete na ozaka na namta merde aza azuba merde ezayo donc vraiment si ne balobaka celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur faut ala maman moko boye vraiment yebi ko bomba bosoto ya ndako pona yo zo banga na ebakeno mutu alobaki maka mwana mwasa duche ozo banga ozolo bango na parabor engage que mutu apublier ki batiaki ba voice na ye na bala bouche eza mwasa duche mutu asalaki ba faire wana et puis mutu ba publier mutakala na nini wana ezalaka duche ozolo bana duche non ye mwasi na ye mutu alobaki et puis mutu ba publier na ba comédien tu baza kuna nani asala sa patron ozolo bana mozo banga otanga kombo tiens même pas idée na makanisi azaka ye mo te bazale belé to ebika moko na otanga te mais ce que musala ngozo sala ngonde nozo ngana yebi sanga bongo zana ngana yebi te ba kangiso te so sala boulot monique information moko eza vrai au lobby so ba kangiso bi keno na kosa ki ta place ngo ba publier ki yango muta publier bangi ba kangiso te yum to ko lobo na ngali ngana rankini poser question wana kasi question nanga subira ki à propos ndenge kufi au mairie na minute oyo bato bakoma préféra tane mso peut-être na activer crédit nanga na tel nanga théâtre na net ofele o na bimisa mbongo na somba sede yo pona yo ezosala bino ndenge ezosala bazo se retrouver souté musala nyonso bato bazala na besoin ya bénéfice tozosala ngo te kaka po bato bamona biso yango ozomona bafinga biso tokufaka pauvre bazoyeba te keno tozokufa pauvre po bango bazokufa biso balobi keno piese tokosomba bango $1 topesi tozala bien biso bandeko na bango tosala bango mosala soki oza na énergie ya bien te mosala ekende bien te donc nakosenga na ba Esther baleula bato nyonso baza na poto bamare double oyo bazalaka na babiso bagénéré lulendo Bill Gates akumu ya papi ya mare v
ba sœur na biso Julie ba Gina na Oslo maman na biso lokola Yvette Landu ba vient na biso Vegas kusungana bato mbongo nyonso baza na poto ba colonel Bonabo ya Belle de Belle Rose Makiadi na kata mboka Allemagne bino nyonso fali la japonaise pe na bosani yote par-ci par-là oyo bozali Nansinderi la fille qui dérange Rita Zangu la japonaise Sami Cointreau Biga Silembi ba venanga Pajora Simon Mbidi sponsor officiel bino nyonso ba Tony Kisema ba mon colonel Freddy Lumbonadio bo aider biso bo chabiso poa ba venanga pardon venanga masa ngai Pichu Marron de Luz le blédard Jean-Pierre Mbali Velivo ve Adjani Kedos Kanita vraiment bato nyonso boza ebele botalaka biso bozalaka na biso botya biso poids et vous allez bien pour Nabino. Merci. Ok, merci beaucoup. Mot de la fin na yo to komi na suka émission. Lokola ba papi kulambi na bosanité ba Ibrahim Kalemba na Washington Express Mobimba mère mami Janine Lejamamo international Sylvie Kabeya motema ya Didier Britannia mwana vena biso Marie Paul fierté ya famille Deborah Luwawa na kati ya ba Hollande bato en tout cas boza très nombreux aux otala biso boyebi biso ba artiste to biso ba mpiakera libela Zolo Major Bisadidi tout ça on a chouchou a joué merdenga ya osakana te na ebde soki papi masuta sala nini na papi Kaba le grand Kirikou papi Kaba le grand Kirikou donc Mariam Pindi Pereira Mangunza leki ya batu ya Avalon Pindi Sandrine Lembo la coréenne Gisèle Bongi Fatokoyama mobile na yope Jos et puis Mariam Pindi Natangaki qui encore batwaza vraiment ebele cours de grand Mobimba appel Mobimba merci na Charlie Malula na famille Malula Mobimba Sylvie Malula batuto bo soutenir kinga maman Chantal la couturière motema ya batu ya papa Fali Disha Kalambi ya Kifukiadi Vita Kaluji Masa nanga venangai Désiré Toti na ser na biso Charlie venanga Gérard Yanga vraiment masa nanga Igo Masamba nani lisusu boleki ebele place bozali na bosani mutute masa nanga Papi Anzolo dit tous les boss Papi Anzolo Pichuchi tuka simple subira Coca-Cola gaz na mera bupia na pale Rita Zangu la japonaise merci na ndengo zotika ngate tout le temps zolingo yeba ba news tout ça na ensemble fait nanga de gaz kusungana générer Lulendo l'homme Maserati générer Lulendo et puis na pesi merci na presse Mobimba na ba comédien tout na petite sœur propre Natacha Pedro Orgazi Audrey la star tout ça na bino longo na tiki na bosani mutute Sandrine Poutou na papa Moïse na famille Lembo Mobimba merci maman courage ba maman nanga ba courage na bino place bozali Sandrine Lembo Denise Lembo Yamado Lembo Pichu de Panama Patrick Mayamba pasteur na biso Jolie Mayala vena biso Sylvain Kinoa Claudine Kinoa donc na bosani mutute vraiment ba o na bosani mon général Grada Kumbu Saint-Kumbu, ba producteur tout bateka bilongi na biso tozana bino ensemble DJ Papa Chéri nazo futa banyongo Didier Masuki Zoro Mabiela na motema ya mama na biso Senga Kadigasa nani lisusu l'essentiel
bandeko nyonso oyo tozalaka na bino elongo na ntango ya mpasi na ya bisengo. Cynthia Mbaya nabosana yo kala Cynthia Mbaya napesi yo kaka mbote tozalaka ensemble. Vraiment bato nyonso basuetaki nga baoyo mpe bazwaki ntan ya kopesa te ntango nazoya remerciement na bino tokozala ensemble. Le baron Mathéus, Simon Mbidi, Tony Kisema, mère Nabiso Yvette, Norodie, Yanzambe na peso ben certain na place ozali. Bino nyonso ba ser nyonso tozaka na bino elongo na bosani mutu moko te toyaki matanga mais tozolelaka elongo yebika douleur on ndenge ezalaka. Papa salaki musala na biso toki tous les musulmans to alaki na bango nzamba zala na biso tozali longo na remercier bato nyonso maman Chantal la couturière motema maman Fali encore une fois motema papa Fali les États-Unis na Europe mobimba merci na bino ndenge bozo assister à tous les presses. Tokomi na suka émission na biso mais nazo benga le chef du groupe le chef du groupe Kaloudi ministre Rankine bonjour. Ouais moi na suka ya batutu ya bapandi sango olingo lukelanga problème vraiment donc chef du groupe ministre Rankine caporal azanga o mako donc soda molongo caporal mais on est général la fonction. Tu nous sais là maramone sur la chef à groupe. Si pour moi de mon consolobité. Pour moi donc soda molongo mais asuka na mo caporal l'équipe général la fonction donc. Un mot na balani nyonso ya Congo alobi bazotala yo popesi ni nyonso ya groupe. Oui bah la cas branché. Pour na les bozate pesa programme nyonso ya groupe. Tela osala bino non. Mikolo makambe comme libandande ah tout l'équipe trop ba merci na ba merci kaka tout à l'équipe pièce ah on joue bien nzamba pambola esuki ka bon makambe libandande makambe place au monde ba Laurent la patronne mais l'ouvrier mérite son salaire tu connais place le mezo ya place le choche zoya vous comprenez libando okutana ba disha kalambi ba kifukiadi okutana ba maman Chantal la couturière okutana ba kumu ya pap okomona ba vena biso ba Gabin Tokodi ba Alain Chicago ba Alain Django le roi de Chicago plus okomona ba maman Charlie Malula sikona kati awa donc na ebité donc mouvement ça nango kitoko okomona ka ba ZBD ba chouchou de ngoto eloko te ni loko te azombreo ko donc ba tutu ba linga standard sida bilele baza na bango branché malgré posa ki matanga mais tant que mulingi ya musala akozonga valise vide te tootila bango mo 5 épisodes mobika ya Tabita comme ko yibate Tabita de par combien soki kuna rostengo lo penzela yeno o jouer Tabita ngoda sali Tabita wana abala na poto abala pe na kini ba mona na matadi donc on découvre tu on a quatre films wana donc to tourner si tout va bien jeudi au bande tournage là présent kozonga azongi nango soki na nata kaza hymne national à Kosepela to PC yango ceux qui peuvent venir biso kuba mbongo la légende à Kosepela na chaîne to PC ceux qui peut Jericho Barolinga to PC ah pe na kini ceux qui peuvent venir biso Serge Kayembe à Kosepela to PC na biso donc baza la poser o alingi ba loba na pièce biso sala ngo a disquette parce musicien tu na studio o alingi ba boaka biso peza la rabongo do so lingi ba loba yo baloba maison honnête maman Chantal la couturière to lobake trop parce que avant ça makambo au betika plus 243 89 64 36 268 vraiment to remercier Laurent la patronne autrement dit ya Jado Malolo qui est kaka ebelete to pesi ba mbote na ba nga vraiment di chakalambi ya gifukia de yokani namoni masana nga Jérémy Louye et for you maman Chantal la couturière maman Maria Santa de Londres maman Maria Santa de London la londonienne yeli nga ba boki bongo yana lubaki masana nga Trezege Kazunga ishima ta motema patience tozolana Esther 13 étoiles to pesi ba mbote na yo bon vraiment mikolo yo Laurent la patronne a le bito misana na kobenga ye maman
maman na Kevin. Merci. Ok, merci beaucoup. Naibi ke bozai qui vraiment est belé à Kolanda. Darli Love na émission na bino bazabana. Na que ko remercier na moni Branly Aigle, motema ya batu ya Rosi Mbui, na yo komona susu Linda Odia, balobi umela, na part ya Migra Malunzi, kande zalaka. Nena bosani susu te na yo ko remercier maman nanga balobi le sel, honorable baby Tutonda. Obe petit nanga za calme. Obe petit nanga za calme okosepela. Na il su komona se babi oh Darlene Oboa qui s'engaille pour na soki nini susu te ngara reconnaissant babi ba futela na bango mbongo te zane soigner relation président Muzombo droite ya yo yango wana te yango wana ebike na parce que moi na mobile azala na caméra Migra Malunzi bozela Darlene Loved bozela une émission ya kanina mesa na ko sepelisa bino to monani bye.